HP Media. Bino bato bozosalela nzamba solo. Richesse malamu ya kotikela bade za Yesu. Lelo yo kozala te otiki mapango bakobotola bana yo mapango. Okozala te otiki bituka bakonti bankiere bele bakobotola bana na yo ya. Nzela okoki kotikela mwana o babotolaka te eza nzela ya Yesu Masiya. Mama HP Media. Yango na zoloba na mosai na Nzamba avec beaucoup de respect le pasteur Moïse Ndiye otikali na mosala munene ya kosala kende koluka nkelani o atam Qui vous édifie. apambola biso partout dans le monde de Sikabo Zwami. C'est votre humble serviteur et prophète Machid Molo. Zambe na batata na biso apambola bino. On va tomber un message na biso tobonde les Zambe. Au santo na bomo Zambe na milimo la bantoma pe ya basakoli akala. Topesio merci papa na moment oyo pesi biso elongo na bana na yo bazolanda biso. Tika grâce pe faveur et se manifester puissamment liboso na bango. Mokonzi na milimo ya bantoma Zamboyo asala ete biso tokiyeba ye kolo message oyo ezala message ya gloire liboso na yo. Na pameli ezali ya satana ezala mosika na biso par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Tolobi. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Bana Nzambe nyonso. Zamba pambola yo moto zolanda polandaka pozwa par. Zamba pambola yo moto zolanda pozwa par ya kobikisama. Message oyo eye liboso na bino tolobaka ngo ete biso tozali ba oyo soki Nzamba lobi nde toyaka po toloba. Tozali ba oyo soki Nzamba lobi toyaka po totalisa bino liboso na biso. Ebele balandaki ebembe ya papa na biso papa Mbiye misusu batuni biso motuna. Est-ce que prophète Pachi etambo ezalaki kuna makambo nyonso est-ce que ekoki kozala ndenge leki? Alobaki yango ete oui, église ekoti kala bongo te, il faut bazwa bâton de commandement bapesa yango motu oyo akoki kosimba yango patambusi yango. Balinga koyebisa bato to kritikaka bato na miso boye te, mais il faut kosengaka mingi Nzamba alakisa yo. Susu balobi papa Moïse Mbiye aza magicien, aza marabout. Moïse Mbiye atamboli bien te, pourquoi bakoki kozwa église batikela moto aza bongo? Réponse nanga na eko répondre bato tout babane koloba bongo boye. Moto oyo akomesi Moïse Mbiye pasteur ezali papa na ye. Papa na ye asaleli Nzambe ya solo. Zambo papa na ye asaleli aza Nzambe oyo biso tuto yebi. Moto moko ta kotelema aloba ete papa wana asali musala Nzambe mabe. Non. Na ina tuna moto moko, est-ce que yo mama na nga zola na ngai, papa zola na ngai, frère et sœur, lelo za na bana na yo, est-ce que soko boti mwana okolakisa mwana Nzambe na yo ube okomema ye na Nzambe mosusu? Soki mwana koki ko changer loba na absence na yo, mais na présence na yo mwana ko changer te. Pourquoi? Olakisa ye nzela ke nzela oyo eza ya solo, salela Nzambe na nzela oyo. Le problème ezali papa ya Moïse Mbiye, papa na biso apôtre Mbiye
amemaki Moïse mbiye na nzambe ya solo. Ayebisi mwana na ye, aprepare mwana na ye ke ngai na kokufa, me tikala na nzambe oyo. Nzambe atambolaki na Abraham, na Isaac pe na Jacob. Ye nde azali nzambe oyo ngai nalakisi yo. Le problème ezali papa moko akolinga te amema mwana na ene derrière. Bageba bitumbelekaki elekelaki Moïse mbiye, bakomba makambo ebele ya baeliane toyebi yango, na balezondi oyo ebimaki na kati ya banzembo ya mosali na nzambe. Papa na ye atikala ye kokufa ata azalaki en vie. Lokola papa na ye, bo jeunesse na ye akabelaki yango nzambe, abanda ye toujours kokonduire mwana ye alakisa secret oyo ye azalaki nango, ezalaki nzambe oyo atambolaki na edina bala. Papa aye kokufa. Yangi nalobela bato ete tout l'état papa azalaki en vie, c'est que le pasteur Moïse alandaki lokolo ya nzamba papa na ye. Nzamba azalaka ya bapapa, nzamba azalaka ya papa, azalaka ya mwana. Génération soko salaki nzambe ya solo, c'est que bana na yo bakolandela lokolo ya nzambe na yo. Mouvement wana pe totunelaki yango na ba prière na bino na maloba oto bande ko solola. Wana ezali réponse nazongiseli bato etant bande ko loba. Alobaka ngo mingi ngai nalobaka soki nzambe alobi nde nayaka koloba. Nayebisa ba mama na ngai ba papa na ngai. Bino bato bozosalela nzamba solo. Richesse malamu ya kotikela bana eza Yesu. Lelo yo kozala te otiki mapango bakobotola bana yo mapango. Oki ozala te otiki bituka bakonti bankiere bele bakobotola bana na yo yango. Nzela okoki kotikela mwana o babotolaka te eza nzela ya Yesu Masiya. Mama, papa na ngai, prepare bana lakisa bana nzela ya Yesu. Lakisa bana nzela kosambela. Po yo mokolo yo kozala te bana na yo bayeba Yesu. Bayeba nzamba papa na bango. Oh, papa na biso asalelaki nzamba solo. Oh, mama na nga asalelaki nzamba solo. Esengo na ba mama oyo lelo ba mama na bango balakisaki bango nzambe. Po ete na moma ya pasi bazobelela Yesu wana. Yesu wana azotika bango te. Na moma ya ba problème ba difficulté bazobelela Yesu wana. Yesu wana azotika bango te. Papa, mama, tozalaki biso tout na mouvement oyo teki ko salema ya église ya Cité Bethel. Un message pesamaki, la volonté de l'Éternel est salemi. Le problème ezali esalaki ya somo. Les temps tozalaki wana, les temps bazomema. Baye kotika nzoto ya papa. Zamba bandi kolobela nga lobi, mouvement ezo salema oyo. Eza mouvement ya Moïse na Josué. Bible obete Zamba yebisi Moïse qui préparait Josué pour Josué au côté en Israël, Cana. Le problème ezali motoyo azwaka bâton de commandement yene mutayaka ko sisa mission soki atamboli na kobanga nzambe. Josué atambolaki na nzambe ya Moïse. Zambo asalelaki Moïse, Zambo akabolaki mer rouge. De Josué atambolaki na ye. Esengo na kotambola na nzambe oyo aza nzamba solo par rapport eke nzambe wana kotambwisa yo na mission oyo koki ko continuer. Na mission oyo yo za nango. Yango nazopesa bandimi nyonso tu ya Yesu Masiya ete nazopesa bana nyonso tu ya Cité Bethel bo conduit pasteur Moïse na bitumba bo mema arche wana eza kilo eza poids. Un conseil gratuit ezali ete botambola na nzambe oyo papa mbiye atikeli bino le freux Dieu le Dieu d'Aïdi Nabala yoyo papa mbiye atambolaki na ye pe asalaki musala elongo moko na mosali na ye. Problème ezali Zambe aye kopesa biso vision moko. Na inaloba na mutu nyonso to azola na ngai
siko vanda yoka vision ozambali alakisi biso. Le temps na badi kobondela touti totiki koro ya mowei na bondeli nzambe pona église ya Cité Bethel parce que esengo na muto asambelaka pona bato na binzambe continue mosali na yo na vision papa na ye na badi kosambela nazosambela na vandi na message oyo 2 semaines na kati ya ndako esalinga maleli makasi namoni bato bakoti na église ya Cité Bethel bato bakoti na église ya Cité Bethel bazalaki na livre na maboko na bango livre ezalaki ya pembe makasi livre wana ya monene bamati nango ti likolo ya chair bazwi bakitisi yango likolo ya chair batelemi bandi kokende nzambe bando oyebisa yango bibato oyo baye kotika vraie parole il faut eteyama na église ya Cité Bethel soki babungisi vision ya mosali na ngai Bethel ekozala na division même na kati ya ensemble na bango mais soki batamboli na vision ya mosali na ngai Bethel ekoganga koleka oyo eza lelo de problème ezali epa pasteur Moïse atambola na vision ya papa pour que avance landa mouvement badi kosalama na badi kotuna nzambe mosali no asalelaki yo na ndenge bosolo nzambe badi kotalisa ngai te le temps bazwi corps bakotisi yango na mabele lokola toyaki na mabele tozonga na mabele namoni dès l'ange de l'éternel na se na butu nzambe badi kolakisa nga vision po alakisa ngai te mosali na ye asalelaki nzambe solo namoni dès l'ange de l'éternel bakiti batelemi elongo na bato po batombola mosali na nzambe bamatisa ye sika nzambe azali batombola yake na lieu de repos oyo ezali ya bolamu esika kopema na kimia nzambe badi kolakisa nga dès l'ange de l'éternel namoni baange mibale batelemi wana elongo na bato ndenge totelemaki ebele namoni baange baye batelemi bazozela maloba ya bato asuka po batombola mosali na nzambe babema ye sika nzambe bando olakisa yango sini yango oyo olakisi ete mosali na nzambe asalelaki nzambe me ya mawa nayoki makasi nzambe ayebisi nga lobi kende yebisa bato nyonso bandimi ya Bethel mpe yebisa le pasteur Moïse Mbiye akende epai ya patriage aluka papa Nkelani po ke papa Nkelani atia ye maboko pe mafuta liboso ya ensemble ya église ya Cité Bethel natuni nzambe nga labi pourquoi bato ebele batie maboko baza basali na nzambe abi non maboko na bango eza mwindu makasi maboko na bango ebongi te kotiama likolo ya moto oyo batikeli ye baton de commandement po atambusa mosala na ngai na solo maboko na ye eza mwindo makasi maboko na bango eza mwindo babandi kolakisa ngai nazongi na vision ndenge makambo ebandaki kosalema namoni bango maboko na bango ezalaki mwindu lokola beskalete batelemi na maboko na bango mwindu ya émotion namonaki ya mabe makasi ezali nini namoni musware ebimi na posi ya mutu me ye likolo ya mutu mpe ezongi me muswa wana ezalaki lokola na makila nzambe alobi ete mabe ezali bato tu batelemaki mpo batia maboko na bango ebongisami mpo na bango te parce que misala na bango eza malamu te liboso na ngai nzambe misala na bango yebisa mosali na nzambe akenda luka parce que zaka na mutu moko oyo nakotika nazoyoka ye oyo asali mosala na ngai nzambe c'est Nkelani yebisa ye akende aluka ye ayabondela maboko ya bato batie ye maboko eza salite pourquoi eza salite ladanga malamu bien aimé eza salite bamisusu baza na makila na maboko na bango ya koboma bato bamisusu bazotambola na ekobo na pite bamisusu esi babungisaki deja vision na nzambe liboso na bango bakoki te kotia ye maboko
parce que yenda za lokola David o azoya po telema po kwesa Goliath. Le problème ezali te moto ya bonyate la David mafuta ezakande Samuel mpaka le sacrificateur. Le temps que nanu Samuel akufite ezana moto busako telema po na wate. Le Samuel tozana ye na réveil ezande nkelani olelo soki papa kufi pote atikala na mosala osalela nzambe il faut yenda tya mafuta ezana maboko ya mukuna te ezana maboko ya kankenza te pe mutombo te. Pourquoi? Bango baza ba sacrificateur o nzambe azotela motema te pour le moment. Esi babungisi mosana nzambe babungisi yango na nini nzambe alobi abi bazote ya nde susango malamu te misala eleki mabe tokotanga bamisala yango boyebi. C'est que bato batelemi wana bango te nde babungisami. Le sacrificateur ezali Samuel yenda zali po awendre un roi ozamba okotinda ye yango na zoloba na mosai na nzamba avec beaucoup de respect le pasteur Moïse Biye otikali na mosala munene ya kosala kende koluka nkelani o atambolaki na edina bala ayebi pe papa na laselaki nzamba solo kende luka ye yenda tsa yo maboko. C'est ça que l'Éternel azobisa biso to loba yango na kati ya sango malamu. Que Dieu vous bénisse. Musho wane na ikina makila tokobonde la ponango po ke mosala na nzamba bunga nzela te asela nzambe ya tata parce que nzamba zalaka ya papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur le prophète Pachi Bomolo. Message ezamuke mais très 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 profond. C'est le moment kolinga te mwana nzambe mutu nyonso to atiaka yo maboko. Avant mutu atio maboko fo yeba vie privée ya mutu wana etamboli ya mutu wana eza ndenge nini. Ba maboko mingi ya lelo eza sumalamu te. Remarquez mutu azotambola na ekobo muswaka nisaka ete lisumu eza kaka non lisumu eza la basoti ebele. Mutu muswaka azotambola na ekobo na pite aza na milimo ya bonzambe lisu te. Monsieur esa bunga zela komona ba magie na ye. Monsieur esa jo basi ndikaso bakisi ya ba Nigérien ayati o maboko obungi pe sango malamu. C'est ça et limusipe même étoile na yo. Que Dieu vous bénisse. Bobonde la mingi pona basai na nzambe génération Zoya et la génération Yakoba Nzambe. C'est votre humble serviteur le prophète Pachi Bomolo. Toza na sena ba prière na ba mabondeli Zambe ya papa na biso apambola bino. Numéro ya prophète c'est dans les plus 243 89 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. La chaîne qui vous édifie.